Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo. Mena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila Mama wongo ya mama 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 la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Umela Mama wongo la reine Omba la reine mama puissance du parent ne makambu la fan du pays anti bal na chambre vraiment pendant na elbino bolo choa du parent ne makambu charge Afrique charge Europe na ye pena vraiment pena bo kota pena bo s'abonner na Congo Zibula Meso TV Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba automatique ya ba mama moi si ya maestro de Bundes moi si ya maestro de Bundes famille maestro de Bundes ne makambo mwana ya ambo vraiment pena maestro de Bundes mwana ya ambo vraiment pena toke pena lokola mama tina mwasi ya Dede Koko nde makambo mama tina mwasi ya Dede Koko nde makambo vraiment pena na pesi bino tu bambote watu tu baolanda ji parando la fin du pays na pesi bino na koyaka na yambela bino frère moko ayemaka makasi na mboko yo Congo vraiment pena bo zapete bo landa nde vraiment Congo Zibula Meso TV bo s'abonner pena bo kota pena boya pena makasi na kati ya Congo Zibula Meso TV bo mona pena makamba solo la reine Omba automatique ya ba mama nzambe ya ba mama ye makambango Dede Koko aye makambango vraiment pena papa Adrien Senge mwana ya ambo aye makambango mama Chantal Willow nde makambo vrai chéri aye makambango vraiment pena bolanda na ya mbele no frère Jonathan Congo Zibula Meso TV charge ya makambango charge pena ya makambango Shimba vrai chéri ya mboka oyo Shimba vrai chéri ya mboka mwana mwasi ya papa Moïse ya bongo te président bolanda nanu vraiment pena bolanda frère Jonathan lelo na yambie lisusu na 2019 posi na yambaye lelo bo comprendre ayeli biso nini atamboli abeti ba parcours wapi boye bango na émission ji parano pena mama bijou kumbu vrai chéri na kati ya Bundes oye bango na émission yo vraiment pena toleka mbote papa mbote ji parando boni ba santé kitoko rano talaka babion de charge makamba yokayo babion no créaka oza frère moko créaka oui ndenge nzamba zo pesa songolu zong sa biso na bien to yoka non moi makambo ça la moi bien justement tozalaki pa pasteur Christella to utobeta musique en kolo to zongi loko yo lingaka to sala to tourna ngai lelele elongo na nzambe tourna ngai lelele bato babali basilisi mabala te yo pe mokolo ezali okobala bakobeta milolo ekomi pe tourna yo pe yo bala nga pena mingi na sepela yo betela biso bandela biso na nzembo ya muto yo zwelongi na ye comme ça tu comprends déjà nyatana mweloko ji parano ne makambo nyatana nu pena mweloko ya makambo Sylvie Malonga mwasi ya papa François tunga dio vraiment pena mama na Bénédicte mama na Francis mama na Jemima Richi bango nde makambo basepela solo anapesi nano papa José Ntika mbote parce que baloba loza ba pasa bandoi quoi ameni ameni amen
yelelele ameni amen kolo kumama kolo kumama kolo kumama yelelele kolo kumama ameni ameni zamboyo ameni amen zamboyo zamboyo kolo kumama mapata yosala na likolo namona ta nzete kosimba yango te ekweyaka te. Vraiment pena mama Tina mama Tina Dede Koko mwasi ya Ambour ne makambo Afrique eza mboka na yo Europe eza mboka na yo vraiment pena na ye lisusu na mama Chantal Wilo vrai chéri vrai chéri mwasi ya papa pena Adrien Adrien Senge Adrien Senga Adrien Senge Adrien Senge mwana ya Yambo to bangonde makambo oyela ngate kombo zo kindenge nini to apena na ndeti vrai chéri lokola mama bijou kumbo vrai chéri mama bijou kumbo na kati ya Bundes mama bijou kumbo na kati ya Bundes tala tenga yoki frère a sentir bien mama bijou kumbo na kati ya Bundes o sentir ndeni mama Tina mama Tina mama Tina mwasi ya papa Dede Koko o sentir ndeni bino ne makambo Europe eza mboka na bino na ye la reine omba automatique ba mama tala makambo papa Tungadio papa Tungadio tala makambo frère azo bimisa nde biloko vraiment frère na mbio na 2019 ouais tu sentir pena ke ozwaka pena voix ya mutu na yo vraiment pena yebisa biso na ba parcours elekela ko ndenge nini merci nini okréer biso pena na mbok na moi oyo merci Di Parando parcours eleki bien nazaki na Pointe Noire pas ya pasteur Clisté là donc nazaki wana ba bengisaki nga et puis na beti na moi ba différence église ba benga na keno beta donc nzamba sali pe tozongi susu kisasa yango na moni tozui mois temps 2019 oyo nzamba sali ngolu to ya susu na Couleur TV et pas ya Di Parando to le kale susu donc c'est ça donc makambo oyo ya bien nzamba sali neti biloko asika toye natikala na Yesu na ngai natikala na mwana Nzambe natikala na ya Manuele mokola kozonga kokamata ngai bato mokili balingi bamemanga na banzambe na bangwa bikeko nga na bo banzambe na bino na bo bageke na bino nga na bo misala satana nga na bo songi nga na bo moyibi na yo nga na bo nalingi kaka Nzambe Di Parando naponi kaka kolo vraiment tango oyemba bongo santaka ndeni oui na santaka bien parce que ça grâce aux Nzamba penga tango siko zutala pena boye lokola mutu lokola mama bijou kumbo mama bijou kumbo na kati ya Bundes azotala yo ça nga bien maman bijou kumbu donc bambote na yo na Bundes toyebi ke ngolu Nzamba ko un jour troya wana Sylvie Malonga mwasi ya papa Dede François napesi bango mbote nakopesa bango ba fleur na nzembo na linga mingi ya frère na ngai Moïse Matuta yaka pangwisama ya miso motema pasi yaka bandisa motema na lelili sungi eza te yaka zongisela ngai esengo na tondi na mawa yaka yanolanga mituna eleki mayele nanga merci papa Moïse frère lelo yebisi biso nzembo toyoki oyembeli biso vocal asika oye nango vraiment pena kotala siko basali na Nzambe oyo baobimisa siko biloko asika yeli biso ka vocal moko non vocal banzembo eza nango ya neti nalingi nayemba na mosuni te nayemba na molimo ngai chanda nalingi nayemba na mosuni te
naema na molimo oh molimo esala bonzote kwea ememanga na badimension mosusu ya bonzambe molimo nanga sanjola yawe yawe zambe nanga yoleki monene monene. Vraiment pena tokati yo chéri Shimba mwasi ya papa Moïse chéri Shimba mwasi ya papa Moïse abina na tunela ye vraiment pena tango ozoyemba boye eloko nini bakisa bato bazotala yo ndeti ba mama Bijou Kumbo na kati ya Bundes ndeti pena ba papa François Tungadio tanga zotala yo eloko nini oyo vraiment pena bakozwa na kati ya yo mosali na nzambe ozoye manzembo nzambe nini oyo bakiseli bango. Bon, un plus c'est ça que biso sali nzembo euti na révélation nzambe eza ba révélation ya ba rema quand nzambe apesa loko po édifier bana nzambe bazwa likabo nzambe apesi bazwa mpe na valeur. Donc ekokangola yo soit na makambo ko za na oneti masanga babilo musuto ko swana kindumba babilo mwana ngwana nzamba linyango te. Donc esenga ke yo tambola sena lima nzambe do tambola na bosembo nzambe donc Saint-Esprit ezala na yo okende liboso. Donc bénéfice mingi to pesa ka bana nzambe o nzamba apesa biso message ke bana nzambe balanda nzela o nzamba mema bango nzela bien. Donc kofinga te ko swana te ko iba muninga te ko zwa mwasa muninga te ko sala ba péché moko te o nzamba lobi na 10 commandements. C'est ça et dans message na opesa. Vraiment penata on pesi message wana mais lelo babina tu na bino lelo bino tu basal na nzambe bokomika ko yembi mwa ndambo ala prelobi okomi pasteur eloko ni komosa bino kokoma pasteur kotala ke loyembo ezokocha rien esengika ke bokoma ba pasteur kotala mutu lokola mama Chantal Wilo vrai chéri mwasi ya papa Adrien mwasi ya papa Adrien Senge atindinga na tu na yo eloko yo. Non, exact que moyembi akomara pasteur non, eza bongo te. Vocation zani. Tant ça m'appelle vocation, tant on ali un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu c'est là, yé wana ndezi kaza pena muto apesa message en Nzambe, c'est un pasteur, prophète, docteur, évangéliste. On se comprend. Donc tant ozo yemba, ozo déjà mosala Nzambe, ozo déjà pasteur, ozo déjà évangéliste, ozo déjà missionnaire, ozo non maramonio so vocation nyoso Nzamba lobi na Bible o tokoza nango. Bakoma pasteur te. Hein? Bakoma pasteur te. Eza vocation Nzamba pesa moto. Donc ceux qui Nzamba pesa déjà musala oyo salela ye comme un pasteur. Et mona na ma misala oyo sala nde ba paka o bazali déjà ba koli na mamanza mais ba choma boko ba wendre yo comme iskoyo ministre de Dieu comme pasteur comme évangéliste comme prophète comme docteur. Donc ba kotala yo na misala ndengozo mema musala nonde bat ba kolobaki oyo aza pasteur oyo azali évangéliste oyo azali prophète oyo azali ndenge kaka ndenge makamanza mais ezate ke bakomaka so komi pasteur yo moko mote ko sali lisumu donc bakoma pasteur te. Donc mutu ne fois na vocation wana batala bato baza déjà ba mikolo ba yebi déjà mono ndazo ke c'est un évangéliste o aza prophète omoni mais so yo mikomi okoma na suka te okatani parce que musala nzambe ba memango na lokoso te okatana. Vraiment pena to koti musala nzambe mwinda na yo na motema nanga ngai na ozoka banzemba ndengwana. Est-ce que frère Chanda to kende pena to zonga non na ki calme etaki frère est-ce que éducation yo pesa ka masse yo moko posa ka éducation wana pour lelo to mumuna ba frère na koyemba bona koyembela nkolo normal mais na kati ya mutema na yo moko mbutu c'est un du poison na kati. Non. Oui, ça va nzambe nini. Non, muto azana makamwa nzambe na mutema neza bien te za mabe. Yango na lobiti na oto yebiso nzemba sika na sali yango. O malata pozo ya meme kasi mitema yankoi koi tala basimbi babibe lokola basala nzambe nzoka ne baimbwa. O tala baye église bazongi na ndako babundi bitumba. Bandoki kosi kindokezani. Kindokezali misala oyo batu bazo sala. Ozo mwana misa bato ngayo ozo tovandaka na yo na vandaka na bato ebele bayebi ngai mutu nyonso ayebi ngai yebi ke Chanda zanga ne mutema malamu mais bato nde bayaka pembe na Chanda nde basalaka mabe
ozomona mabe yango na ndeki ndoki kokanza te kozela moto omona muna maseka zo pumbwa nde olobi wana ndoki te mabende eza nde misala neti ji parando ndenge za boyenga na olele mwa mutema mabe na salo mabe na détruire yo yango na nde makindoki te parce que kotala ndeti boyela re no mbalo bitunela biso pe frère azoloba trop ouais frère tango yo sko ozobimisa ba chambre mais ozokota na be ba ndeko na yo Moïse Mbiye te pasteur na yo Moïse Mbiye te mosali na nkolo munene lokola pasteur Moïse Mbiye azoyamba basali na Nzambe tu mais ndeti yo zokota ka na je wana te na je nini na jeté na jeté geneti nini pour Moïse Mbiye nde mutu tomoni penake pasteur Moïse Mbiye azobimisa nde ba chanteur. Bon, nga na yebi Nzambe mutamisa ba chanteur abimisaka moto. Mais take te pasteur. Pasteur Moïse aza pasteur, naza na beaucoup de respect na opesa ye, mais ezate yete mto abimisa nga, eza Nzambe nde mto abimisa nga. Nga na kokota na ben na yete, ben ya pasteur Moïse na kokota na ndeni. Na ndeni, nane yo zo bien na comprendre parce que ya za pasteur ndenge ke yende muto abimisa mikolo yo ba yembi na nkolo. So moni penake pasteur Moïse abimisio seko yebi makambo. Te wana seko za pena makambo ndeti mama Bijou Kumbo. Wala te. Wana na boy yango na boy pasteur Moïse agomisa muté. Za Nzambe ndi mutamisa. Na kana la pasteur Moïse ta mususu. Mais so lobi pasteur Moïse ndo abimisa muté na boy. Mais Nzambe na kana ya pasteur Moïse ndeto ko bima. À cause de son goulou, tu bimi na sima pasteur Moïse, mais jamais pasteur Moïse doit bimi sabatu. Moi na boya. Na boya. Vraiment peno boya peno mosala na Nzambe munene ya mboka. Na boya mosala Nzambe munene ya mboka te, mais na boya ndenge yo lobela ke yende mta bimi sabatu. Te za Nzambe na canal na ye. Papa Adrien Sengi ya osepela na yo te. Vraiment pena papa est-ce que papa Adrien Sengi ngana zo mabe na kati ya mbu yalingaka na yemaka mbona te yalingaka pena yembela nkolo na ndinga bosolo. Même Couleur TV ba yebi ke na loba mabete. Chaîne munene ya Congo. Ba yebi ke na loba mabete. Canal nde ya pasteur Moïse ndende to ko bima. Mais na yete mta obimisa ngai. Eza Nzambe nda ocha kota na kati na ye na mutema na ye. Parce que ça la yo pas cité vraiment pena avait Didero capitaine. Maman Nasha Kupesa. Et ça là yo pas cité tant que tal rapena que muto yo lo bako bimana enzela moko mais dans la vitesse ya ko sagalante. Donc yo pena Nzamba salele grave. Maman sœur leur mbongo. Akoma pena na makambo. Na makambo. Charge mboka. Ya lo yembo ya mituka ya makambo tu. Yosko ti lelo piatonde ti parando. Bon, biloko ya mokili tokotanga yango te parce que eza biloko moto totika yango Marie Moussa mokutu ye oyo mama munene abanda koyemba makasi biloko ne nyonso toyebi te soda na zwa Marie Misambu ye yo mama ndo yemba makasi seke ezo bude mama so c'est leur mbongo te na bude ser lor jamais na ko bude ser lor aza moto tovandane mingi tozane mingi tozane na tanga pasi na tanga bisengo tozana bango na mbane papa Christian apesi mbote donc na koloba mabe pona bango te donc to banda ensemble baza aza courant soko tie obengi ye pe na émission aye awe biso ke frère Chanda abanda na biso ko bima ensemble. Ma chérie Shimba moi si ya papa Moïse asepelite na ndengo zolobelela ngo abitunela biso frère wana a changé l'obélé frère bon to que tozonga sele la biso ba voko oyo boyemba na mama sœur leur mbongo. Ouais, les problèmes te. Oh mawe jawani, ukole mwanzambie, andama zambi wetu twasakidila mfumuwani. Kumisa yawe, mokili mobimba, netola yawe, mokili na nyonso. Kumisa yawe, mokili mobimba lokumu na Yesu kate papa na lola. Tangu yo mozo mona pena ki ozo bimisa voix bien mais mambo zo kinete. Etaki mosala Nzambe nga na ebike Nzamba osela biso kutu. Ji parando la fandi pe anti balbal na chambre boro Nzamba zo salela ye. Minenge nini yo yembela Nzambe chaque jour. Ti siko vitesse zo ya te. C'est que quelque part. Non, vitesse aux olobananga na comprendre ngotin parce que na futelinga billet na ke Goma na ke Rwanda na zongi donc ça yoka ba Rwanda non na ke justement na ba frère Mike Kamba ozomona mnake ba mikili ba tout ça mais en attendant
Même Mike, moninga na ngai na opesi mbote, frère Mike. Moninga na yo? Ouais, moninga na ngai. Ton grand frère non na nenga loyembo. Non, ça grand frère na nenga loyembo te. Ah, frère Mike Kalambay. Mais oro tourner. Moninga na yo. Benga kana émission tourner o ebiso tchana. Yo na yé boa génération moko. Oui, toi génération moko. Na frère Mike Kalambay. Oui. Moyembi monene bongo. Oui, toi génération moko na lo bango pena na précision. Parce que frère Moïse Mbi. Non, Pasteur Moïse Mbi. Pasteur Moïse Mbi azana sima na biso. Abimi na sima na biso. Ah, papa Didero capitaine. Abimi na sima na biso. Ba koko na biso to kolo ba bato ba bima liboso na biso. Ya lokola ba Edi Lukoji. Papa Edi Lukoji. Donc pasteur Moïse Mbi abima na sima na yo. Oui, na sima. Tiko sakana musala nzambe. Na solo. Frère. O lo bakuta ser limité. Eloko nini ya kala oyo beta pena makasi o pena ko yebisa biso net frère Moïse Mbi abeti pena ba abeti bandima makasi lokola yo bolingo na Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato bapemelaka bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo automatika ba mama la reine Omba mokonja ba mama la reine Omba si parando denju sarela kisanga nzela emeka saka merveille mila mama wongo ya mama mama la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te umela mama wongo la reine Omba la reine mama